Boela kabiloko ya mokili te. Boya wasate ya mokili na makambo nyonso. Bazalaka nango bakenda. Bazali nango bakokende. Bakoya kozala nango mpe bakokende. Akwa bon kolanda biloko o moto atikala ko abandonner na mokili. Mais Yahweh yebi destin ya moto na moto. Comme vous êtes là, il vous connaît. Kumisanzo totango zanango wanate. Ça vous appartient pas. À qui donc appartient la chair? Chair ya moto, ça appartient à qui? Ça vous appartient pas. Metala alors tango kozala nde ozali mukolo kozala te ozala siko wapi tiboyaka na iloba pour la préparation ya vie ya au-delà. C'est pas une préparation charnelle pour tozwa mosala pozwa libal pozwa ban pozwa bilamba pozwa biloko to potanga okoma loin pozwa diplôme. C'est pas ça. On y a ce genre poursuite devant inutile. L'homme aussi, c'est de la poussière inutile. Kumisanzo totango zanango wanate. Ça vous appartient pas. À qui donc appartient la chair? Chair ya moto, ça appartient à qui? Ça vous appartient pas. Existence, meilleure existence à l'homme. Kolonga na bolingo na mokili. Solongi na bolingo na mokili, c'est vrai. Et vous hériterez la vie éternelle. Pour hériter la vie éternelle, c'est très important que vous héritez toute nyose ya mokili. Parce que nyose zaka pamba. N'enviez pas ceux qui en ont. Yoka jalousie te pona moto akomi boya ça vaut pas la peine. Kula pambo la libota nyonso molongo mbali loba.